Donc, d'abord, on a un point de vue par rapport à ma campagne qui est circulée dans le net. D'abord, de 1, Ada Lingrabas Wanate. Oh, oui. Ada Salam Salana Awa, et côté YouTube. Yebisanga akendaka alukaka numéro na bango kuna esprit na ye kendaka na poto akutana na asala vie musu na poto bonga yaka posone tikana na kishasa na Facebook. Nandeni. Respecter kaka ndenge ezalaka respect ya groupe ezalaka. Oyebi ke mardi jeudi ezalaka jour ya répétition. Donc il faut zala wana quelque chose na ba activité no za maramno mususu na banzela no museke il faut bandana no wana et après ndo ke sala maramna yo. Donc so respecter na oka yango. Jour ba proclamer ya tournage. Donc il faut respecter. So ko sali ka maramna c'est bon. O etali bango o eza en dehors ya musala eza maramna bango te. Ada na Facebook na ye nde tozala na ba Facebook na biso nga na créer compte Facebook est-ce que na bando luka na bando cliquer na beta ezala na groupe ba beta komba ba supporter bimi apo bando ko cliquer o linga linga bango non ezala raté tant to ko tsara biloko na biso na YouTube bango nde ba benga ka biso donc salaire ya groupe ezala beaucoup plus na ba sponsor bozana ba sponsor o ezake bazana groupe neti président Charlie Nongi vit de loin azana ba sponsor azana ba benga monsu banani ba partenaire au monde donc ba sponsor ceux qui ba fouti bango bazuka ba kashona ba yaka na mallette wana ba yeba ti libosa bato bandi ko tanga ba mbongo ba saka na ba enveloppe ba tangi ba yebi ke oya zora boy et puis pa na biso za la te ke oya zora ote besoin de salaire mon côté biso nyonso to za la salaire moko bango nde ba contactera biso bon ya bosala nde so sisi boloba ba numéro bo sa numéro mon net nde na sala émission boy so na bina pesa numéro na ngana opesa te na pi wana to yebi na pièce na pièce ndenge to zala wana so to sile msu ba making of ekota ou bien numéro ezala kala msu ya cameraman ya monteur be ya mukolo chaîne soki bango ba bengi mukolo chaîne o biso to tsaka ba numéro na biso te to afficha ngote mais ça contacter mukolo chaîne papa na sepela na ada et tout oye bango ba yaka ndeni na sepela na ada na za posa na zo contact ada asala msane kitoko en tout cas to soutenir ye ba yaka liboso na soutien au monde ka vandi kaka boye ba numéro na biso pe ebunga na te et mona na nango ezala partout que ezala nango ba message ekotaka to bomba ka pe ba numéro na biso te le même ba numéro na biso e affichera wana ezala na ba WhatsApp na biso na ba réseaux sociaux na biso nyos ozomona si autant mobino bo contactera biso to bandi pe ko solola ça va na soutenir yo ba yaka loka ba fan parce que jusque là on va confirmer que ce que ça star ndem takangisi na minute ezoyeba na te parce que depuis fandi na parquet on a plaignant azoya pété azomona na pété bakangi kaka donc moi je pense que eza loka moi compte à rendre mon robot Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Olanda politique a bien, Olanda musique a bien. Parole de Rwanda Kaparakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba Zokate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check.
toujours dans le même plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria. Eh bien, je suis là. Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la giga, la femme du patron, la fille qui dérange. Eh bien, je suis là encore pour vous tenir compagnie avec mon invité qui est sur ce plateau. C'est avec elle qu'on va essayer un peu de parler. Elle s'appelle Christelle Aloko, comédienne du groupe Tout vient de Dieu, des vies de loin, en même temps chroniqueuse, Tokosola. Par rapport à carrière, na musala na ye, na makamuto de kalamon na bango théâtre, évidemment, tu comptes un peu moi domaine la biso ya presse parce que vous voyez que en ce moment notre confrère, hein, donc aîné confrère, il y a Charlie Prince, Aza arrêté dans la parquet, il y a Gombe, tu évité Nanya Kangisiye, côté ba comédien, tu évité ba mabale ko sala, mais après mabala, ba vérité de makana sima, tu comprendre. Voilà déjà, merci beaucoup à Guy Solo derrière la caméra et merci beaucoup à mon boss JB Koumalou Televra, pétrolier de Dallas, Julien en montage, merci. Et merci beaucoup à tous pour soutenir la Jemima Ibele, à Dosenga Maître Senkinga, Sen et toujours depuis la Suisse, papa n'a reçu 10 Sengomoka, donc il y a Pemba. Et merci à Paul Ventura, ma fille là depuis Allemagne, bah, belé, hein. Vous êtes belé, la première dame, maman Nelly Moucheni, la présidente depuis Londres. Et aussi merci, maman Yvette Mbi à la japonaise, à Londres, mamie depuis l'Anvers. Maman Belgique, il y a 2, maman Belgique 4, la Chine. Mobimba fait ça quand il me compte bientôt là libala eko ça les matos ko sepleto ko savourer et femme depuis Paris les 10 je vous apprends que c'est l'anniversaire de mon grand frère Dadima Bibi Mokona Mombele na Paris voilà le 10 octobre mais le 6 c'est l'anniversaire de maman Yvette Mbia la japonaise na papa Mbia bango mibale babota mokolo moko le 6 octobre voilà Gisolo Fungole Langana invité ba mon la Christelle Aloko. Bah, tout soit bien que la fille sexy, Alinga Kolaksa toujours poitrine, trop sola, ma maison. Christelle Aloko, bonjour. Eh, pardon, Jemima. Ouais, bonjour Jemima, bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour à toutes les abonnés de Congo Victoria Télévision. Donc, merci beaucoup. Nenge boyambinga bo pesinga chance ya koleka na émission Nabino, merci. Voilà Christelle Aloko, ngana le bango makamba comédien tout ce qui est comédien, mamba chroniqueur tout ce qui est chroniqueuse. Oui, hein. Nabité Christelle est chroniqueuse mais un peu comédienne. Alors makamba comédien faut na lukapena yepena pour amega pe ko éclaircir biso bato belé netinga. Na théâtre en tout cas on a découvert et pas vu de loin. Na habité ceux qui avant vu de loin, on a pe na place msou pour les cana déjà. Bon, ndinga ka kezalaka. Donc na vie de loin tokutana na na banzonzi ndenge ka ezalaka ba biloko internet et tout amona ngai atuna Dieu merci Ndombasi yaniki yura pour que je vous salue là où vous êtes atuna nga donc bureau nanga atuna bango namona fio tokutana ane mingi et tomba kale msutu naza mwana na ye naza chéri na ye na ndenga ba pièce ba pesa parole ba pesa biso. Et après, eko tout na bango a joué na groupe ni bango ba ibise non a joué na groupe te asala kaka ba biloko ne ba njonzi kaka et tout nde ayaki ko sola na ngono maman ebike ozosa no musala bien mais et singa susu faut renforcer les sous ma formation pour que musala ngo vraiment qu'il bien donc voilà nde a intéressé un groupe naé et puis que no yaka na groupe au moins dans vie de l'homme ta zoyo a yem ta koto na groupe mais que no luka musala te de te mona ba tumsu ba keka ko luka musala non na kenda luka musala te nazala déjà na musala ngamo déjà nazala musala te musala na groupe te net que no yo koto na groupe ya tout vient de dire donc vieux to betane kati libanda a proposer ngabino est-ce que okoki koya donc atuna ezate ke abenda ngabino okoki koya a proposer okoki koya na groupe nanga to travailler okolisa susu boulot et tout abino ngo okende na groupe au mona ba chef ma vieux bazawana ba muselu bazawana oromona ba qui bamba inzambe kombe kimi la lukuna zarana ba la luma leba bazana ba chef à groupe ya répétition oromona c'est que Yves Nongi donc yaya pazawana kende kutana na bango solo na bango et tant pe na ye na ba pesa pe ba condition belete vu que déjà vient déjà accepter kinga oui atinda kinga sous demande na ye kana remplir ba formulaire mke ba demande nga ba
ba identité nanga na remplir et tout et puis na sombi teni nanga na bandi nanga musala mbala moko mais avant pour que na banda ko sala ba biloko wana na banda ko sala musala théâtre. Donc c'était un jour comme ça na uta musala parce que na banda déjà na sala déjà ma musala nanga mususu na uta musala quand on a talent nanga bato ba théâtre nga na sepela pour sala musala tu vois na sepela nango na yako sola na copine nanga Mosantu ouais je te salue Martini Mosantu je te salue na solo lina ye abinanga te Christelle omoni na ko proposer nga ko nazala ki kena kendo sala e pas esobe abinanga te nazo pesa yo bato yo oyo ba collection na formation ya bien ba apprendre yo nanu d'abord théâtre le formation nde atindaka nga na groupe Agora ya président Oxygène bazalaka na ba Papa Henri bazalaka na bazalaka vraiment belé ba bokwa donc na ye wana formation net na film na ba Jacques Maïla oka ba otangi so théâtre na ba syllabus nga pena Jacques Maïla place aza papa Jacques asombisanga pena syllabus otanga atanga pena donc ti lelo pena zala nango oui parce que ça fait déjà au moins 6 ans si je ne me trompe pas bah 6 7 boy mais syllabus wana ti lelo na zala nango na ndako donc na mona ngote na tambola rapé na ba groupe ke omona ke ba salelo pena syllabus ya théâtre ou apprendre théâtre boye ba normes et tout comment se tenir na scène comment parler comment s'exprimer comment créer et tout donc na apprenango na groupe Agora et après na yeko koma nga indépendante na commencer na nga tilelo ndenge pe na soko évoluer na groupe tout vient dédié ya papa Charline Nongi Vidélois. Voilà donc vous pouvez comprendre moi parcours à Christelle Aloko. Donc je rappelle que Azali comédienne naya papa Nabiso vu de loin ya Charline Nongi. Babi motema ya Justine Matala patronne femme légitime maman mokondi maman ya bane belé donc baba ki saka mususu. Christelle Aloko ba te belé ba le ba président et ba groupe Moussa na bango kolinga ba actrice na bango. Maintenant kana yo est-ce que za bongo to eza bongo te? Bon na confirmer ngote parce que nga na mona na ngote. Donc to yoka ka ndenge zalaka tout comme ezaka na groupe te. Ezana na ba compagnie na ba entreprise na ba banque partout place nyoso to tambola ka tebi ke makambo wana esalamaka. Mais ezo dépendre ce qu'on a ndenge yo bokutani na mutu ango. Neti nga relation nga tokutana na Charlie ezaka musala ezake ovanda na ndako te ko ekoluka musala te ezake bokutani déjà bosalaka bo travaillaka ozomona donc déjà métier on relation de côté déjà ezala lora papa na bwana parce que non qui na sepela na et puis ezala nini moni relation ya liboso tango ekutana misaka bato place wana oyeba déjà relation oyeme manga wapi oye kenanga wapi oye sala nanga nini omoni mususu déjà soki abandio lisolo kaka ya pamba ngai na sala hôtellerie mais grand-père nanga o apesanga kombo ya loko ya zalaka psychologue abanda ko pesa batu cours azala professeur na université. Moi je sentais na kokola nanga na banda kokola na moi ba intercelle moko boyeke so na solo la na yo. Il faut à la prudence oyeba ko loba nanga nini pour comprendre. Oui, il faut à la prudence ba ke na loba nini libosa mutu depuis na za mukie. Na comprendre ka relation facilement même elobela mutu ngata na otala mutu boy. Na ba déjà que et puis ça la rêve ya grand-père nanga ke non na kende peut-être na étude wana na ya parce que nga za première fille petite fille na ye. Donc na famille na biso mobimba ngande grand première fille donc première petite fille na ye quoi. Donc koko na ye liboso. A lukaka sala nga na bande mais ndenga ezalaka nzambe ndenga sala makambo yo ya okelanga boye mais nga pe na nzela na nga na kebo mais etikala nga na yeba question na osola na mutu be na comprendre directement facilement donc mona moko ba kosola mususu mutu osola no boye directement na komba mutu pété bien mutu pe na taza dur na ya Charlie ce que ezaki différent na ndo mona yeka loka papa Yaya, ok non déjà na sens bon. Moi c'est déjà relation na bandi déjà bongo. Attends mutona zaki na idée que non aya déranger yo. Et katimba moko. Il y a des gens qui ok na déjà boy.
yango mona ke moi différence monsieur ezala yango donc ya Charlie ata jour morte na bona yo kapeta lisolo te ke na groupe na yo kande na ezako ye groupe si komuni tala batebele oui gauche à droite donc mona ba lorma mona ba Patrick ba Lox donc mona ba plus mabidi bazala ke belé ce ko yo yeboye mais la plupart ya ba tutozaki na moto ndoko tana déjà ba libanda donc ezaki lokona na zana ngamuta sika teza déjà ke ozala kana o déjà na bango travailler na bango siko na banzonzi déjà tokutana parce que groupe à vie de loin bana ne bazala partout déjà donc ya kangaka contrairement la groupe sous président Kangiba na lingte basala nzonzi nandeni respecter kaka ndenge ezalaka respect ya groupe ezalaka oyebi ke mardi jeudi ezalaka jour ya répétition donc il faut zala wana quelque chose na ba activité no za maramno mususu na banzela no museke il faut bandana no wana et après ndo ke sala maramna yo donc so respecter na oka yango jour ba proclamer ya tournage donc il faut respecter ce que ça les camarades c'est bon o etali bango o eza en dehors ya musala eza maramna bango te parce que le bape que non et ça la rappelle bongo ya président Betine Karapo alingate mais ba chef ya groupe ma vie okele ma vie ok Sabina yo que no petit ba côté na bango mais ngam na komaka scénario ngam na tara batu soko boko leka nawa obanozaka ba rôle moka ya bongo bongo j'ai mis c'est pour cela je dis toujours aux gens qu'il faut être intelligent donc ça aux moi s'il faut être intelligente doit temps vraiment ya apprendre ya rolinga rozala oyoza et puis ngana ya na groupe lelo na continue ti lelo na ça keta ba une semaine te na yo kokuta bazo asilisi film o bazaki nango ba commencer ko film ya sika directement ba pesa un rôle principal oui ba pesa ngo pourquoi voilà papa n'a pas expliqué après non Christelle on a trouvé que tu es une fille bien tu es une fille intelligente bien que babilo mususu to robaki c'est là yo mais oyo nano ye nango nano et ça déjà correct et ça déjà nanzela donc tozan le loro mususu te ya grave biso to robaki c'est lo beto relaxa yo beto to apprendre yo ezate omoni et puis tant on a mataka na scène na ba répétition na biso wana nazwa kango te ke na osala ba jeu nazwa kango vraiment que eza musala eza vie eza réalité oui. Parce que na vie nanga je vais te dire un petit secret de moi. Nga musala ezala loka mbal nanga. Donc nga surtout nga premier homme ya vie na ezala nga na yebise ezala musala. Parce que avec musala nazora nyoso. Ce qu'un homme ne peut pas me faire, ne peut pas me donner, c'est mon travail. Ne peut pas m'offrir mon travail a la facilité de m'offrir tout ce que je veux. Tu vois. Donc nazalaka à l'aise moko so na osala je me manga na bela raso na za musala ti so na osala te o mona pena ke muto okufa obe obika parce que non on dirait na komi bloqué place moko na oninga na te donc na osala le côté au côté sa dossier koto au côté ponga na banda ko côté ba dossier tongo dossier net na nini dossier na ba misala théâtre na ko sala après nga déjà 20 théâtre na banda déjà ko sala. Moi, je suis hôtelière. J'ai fait l'hôtellerie. Dans ça, il déjà un restaurant miné. Dans ça, déjà et puis dans ça, déjà gérer un restaurant miné. Que au monde, il y a boye. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, on peut se responsabilité. Donc, j'étais déjà responsable. Avant, il y a un théâtre. Dans ça, qui déjà responsable. Donc, il y a déjà au bunda. Donc, il y a une première position à vie. Ce qui veut dire quoi? Ba jo ezalaka ba chef ba président ba nini et pas ne tala côté na mona ngolo te do boy na yo vana na groupe na ona longola ngai na mona ngo bilo mo mikie nte bilo mo sala ka pona rôle on peut sanga nini ka rôle pour moi na minimiser ngo na mona ngo dire lo mo no mona mutu mo ba tele mai biso que non pona peso rôle boy senga il faut ça la bo to ole kana tatami au bamba na bâche bassesse moko ya haut niveau et puis ceux qui oyelinge lo kabongo na mona yo attention na banda ko mono boy directement na ko mono boy mukie so na ndo mono boy na ko mono boy 10000 donc mutonde na monela na ngai bazala na bango nde boy bazala nde boy parce que ngali boso na banda ko seka bato ba théâtre OK ndo seka bato ba théâtre fort ngabi nde tout monde a bon ba TV donc voyons monde bon ba vie normal parce que beaucoup tani bazala différent so bazala ka TV propre bien mais boy mune salité o ba on est tout le monde va kubisara
Salite na nukutu te. Omola ndeni. Namona bonga. Opena tina te. Peut-être batanzala Kosenga, matolo. Namona mutu mo bonga namona ki namuni Grande. mais sikuta kokuta nebo. Obaye nga bien nzambe. Ezala nini ngobo. Maintenant on est kokota siko na kata ba réalité gloire à Dieu. Biso to ye to ye kokuta déjà mamba ba YouTube ye. Ayo yo dani chronique wana onde nani comédienne ya YouTube wana ya YouTube. Ngala CDT. Ah non, CDT wana. Nga ba CDT na tante. Nga ba CDT na tante. Ba CDT kuta ta idée. Mais ala suko lokola bato badaka tanga ba CDT ba mona blonde bozo bilo te we bien ngodi. Ngoko si. Mais ya solo. Lelo YouTube. Yaya tika. YouTube n'est pas so proposer ngana ça na TV lelo. Le baka pona na groupe à Charlie mais que na ke na longa la groupe à Charlie na ke na groupe moi TV que so na bando sala. Na ça hein. Et puis et pas ya Charlie to sala ka ndenge to zala wana chaque fin du mois to zala na salaire. Tika lokuta. Je te jure. Non, wana Christelle aussi là pour soigner présenter ngotela ah non ma fille très bien tu avais bien parlé nzambe. C'est moi nanga nzambe. Salaire pena. Eloko yo ka moi eloko na ka ba peso enveloppe. Na habité, na géré sur la tête de mon grand-père chéri que j'aimais beaucoup. De la tête de maman Kofi, mes condoléances maman Ami. Maman, la maman de Kofi Olomide Kwarda Koraman, elle vient de le quitter aujourd'hui le 3 octobre. Donc courage na famille à papa Kofi Olomide. Donc toza vraiment de cœur na yo ba toujours que to lela na ba obazo lela. Donc nouvelle wana ere comme biso na tongo nous tous on était bouleversés oyeba ke une maman yo a salé la biso a boté la biso légende parce que Kofi aza lokwa numéro 1 aza sommet hein. Siko maman na ya kufi maman mo adorer mingi na banzembu neti biso to mona yete mais to yoka ye kaka to yemba ka le goût est perdre saveur le to yemba maman mi maintenant to mona na biso yete parce que fruit o ya bimisa fruit wana ezongise la yebe eloge o yem susu ya yeba te ke fruit wana ko salela ka biloko abuna lelo la vie donc voilà donc Charlie Nongi vit de l'homme ma chérie jour baolo bananga pe na sala un mois te pour au salaire na bona ba le nabeta libaku Christelle ba pe pour combien tata ata monter exact à peu près yoka ton lobino salaire nga moko na kamwa ezaka ke président jour ngo na yeba président yemo mutaya ko futa biso et puis wana na moment nini RP na président obela nga na kutana na ya Charlie RP nza zobela ils écoutent Hermo est arrivé dans le tournage na betika yura ngabi yura ndomba si mais papa ayo kufela biso na senzambe kuzu forcer ngasiko no ils sont tous na scène no miyo kama benga la binzambe mutuka ngala wanda ko mona yebo kandi ya koma boye tala skona boye ndenya betela baby tanga bela kite ni miyo so bozala ko courant ya problème azala na ngo ça la ba rechute donc santo azala kana ngozaki yango te atikala imuke mais alinga ko mi bomba te alinga kana muke na wana na mabeka ndenga koma kana mais ala kisabino kaka que malgré ndenge bolingi bo sala ke ngala zala nzamba confondre non tambola ka bon parce que yeba misusu na ba niveau na yewana ko ka po vana ndaka bimate akoti soni akota ndako bomona ka yebisu te mais ya boya na papa na nazo ba leçon mo repa na ye na yebite alongwa na eta na ebongo aya na répétition salaire ebimi bo ngape na yebaka na onte ngaba benga biso ndire tournage ba bien no tournage et tout ya premier film ba pesa nga principal na ye ya dia tabao et biso film dia tabao Qu'est-ce qu'on a eu? Papa. Nous avons benga oh aloko yaka na yewana. Oh enveloppe no yango yo moni salaire na yo. Tous ans pour ça to saliso ba maramte ke o vanda 6 mois o 3 mois ndenge zala na ba compagnie mo be mutaye sika ba vandi so no no ni au stage. Parce que nga salisa ba stage a bongo oui. Na restaurant ba place nga ndo na bandai ko sala mutaye stage be faut vanda no mois 3 mois wala salaire ne do bima yo zo lia ou bien salaire
kasi po yo vandisier mais kuna mokondi salaire ayabi ke na ofute mais yo soki que chef ozolia na na futaka nanga bato mais na suka pe nanga yebiso te bino na kutu oza kuna posa po yeba te déjà tango oyana na yebiso ke stage ne eza peut-être il y a 3 mois il y a 6 mois il y a 5 mois déjà na yebi sûr so olingi tokei so olingi tokei donc olingi vanda na donc ce qui veut dire que ozwa transport non na opesa transport mais salaire kota non na mutu te yo na tala no musala no ndenge osala aprendre to na remona ke osala musala bien na 5 mois na nde na décider soki otikala na biso ou bien okende on est mukolo compagnie mukolo restaurant yo saka na ba charge yo saka na ba responsabilité quand na mukie boye mais na dirigeant bata mineno rabena otala bena boye mais ba so koti maman bonjour madame bonjour madame bonjour madame ba peso respect oui nga vi na ngeza la respect oui place nyonso na zalaka eloko na linga lora respect zate na considération mais siko bato ba olinga ba yeba ba montant ba salaire bofuta marana ndeni par rapport à production ou bien publicité mo belekanaka na groupe na bino revenu wana nde sala ke ba futa bino ou bien ndeni donc salaire ya groupe ezala beaucoup plus na ba sponsor boza na ba sponsor o ezake baza na groupe neti président Charlie Nongi vie de loin aza na ba sponsor azana ba benga monsu banani ba partenaire oh mon donc ba sponsor ceux qui ba futi bango bazuka ba kashona ba yaka na mallette wana ba yeba ti bosa bato ba bandi ko tanga ba mbongo ba saka na ba enveloppe ba tangi ba yebike oya zora boy et puis pa na biso za la te ke oya zora ote besoin de salaire mon côté biso nyonso to za la salaire moko à part ba chef dans son habit à part ba chef elingi koloba à part Musielu à part Sek Yves Nongi à part ya ma viokeli biso nyonso to tikali mutazali kola mutazala te do yo zo salaire mona lalu o papa biso sala biso bongo yo zo salaire mona lalu c'est que lalu longwa nao c'est que lalu longwa pondeni si yo oyeka la sima lalu maleba mais yo zo salaire nde mona non lalu longwa ko lalu longwa nde nini biso structure na biso eza bongo donc à part ba mikondi ba o nyoso ba tikali toza ndenge moko o chef à répétition besoin nde mo tozo biso nyoso salaire moko oui salaire ba combien ba $50. Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Il y a ndenge le loba refuto 50. Mais lobby moi prochain soki bo baxi pas bisi ba sponsor ba baxi mana bango. Ba nani ba partenaire ba baxi mana bango. Au moins rabe lobby nango et comme ça 20. Lobby on commence ça 50. Au moins et variera kaka mais gloire à Dieu, to vivre, voilà. Et tout. Merci moi d'accord kokota kana kati ya groupe abatu ko ba mokie na yo comprendre que non vu de loin afutara ba acteur na ye vu de loin azana ba caractère te o ba président ba lingara ba au moni jour o ezaki ba futa biso po biso bomba na ngote o benga na rosa la ta image na tinde na mima au moni loko na ebisa ki yo yango po biso na biso ngapeza ka minimiser ba théâtre na minimiser ba groupe ba théâtre na mona ngo loko te nzokande kotsa surtout no jour na mona président abenganga pesa nga enveloppe ya salaire salaire o ya nini ngo o salaire ya groupe on a déjà membre de quatre groupe et puis faut va foutre salaire na yo il est là. Voilà donc merci beaucoup donc yada dit ma bible moko na mombele na parito sala ka musala balobi clin d'œil à mon confrère Amiral Chamala de Kinga de la presse congolaise de to côté ka ole papa songi.com tout to na monde na théâtre ou ngai na zo comprendre. Souvent ezala mwana mobali soka s'engager na mwasi mo be comme officiel ba vete comme bima ezala bana basi eloko zo boma mboka isolo ya ada ilungu bien bien sûr bosolaka botuna déjà c'est un collègue to solo to na chance au solo te mais to mona na kaka to mona ebiki o ada etu ada za victime lelo boye bazo ko taxer ye alingi ko linga basi ya poto mais basi yango bazo ba femme mariée après ko linga basi yango kasi nde ba olobati OK c'est ça ya lingi basi ya poto basi ya poto bazo ba mariée après ba ko mama bana bango pona ye et puis soka bani ko senga basi ya poto ba montaka likolo
ba 3 000, ba 4 000, ba 5 000. Étant donné que vous êtes comédienne, Nalikambo, ezala solo to ya lokuta, point de vue nos amis. Donc, d'abord, on a une point de vue par rapport à ma campagne qui est circulée dans net. D'abord, de 1, Ada Lingrabas Wanate. Oh, oui. Ada Salam Salana Awa, et côté YouTube. Yebisanga akendaka aluka ba numéro na bango kuna esprit na ye kendaka na poto akuta na asala ravi musu na poto bonga yaka posoneti kana na kishasa. Na Facebook. Mais c'est pas ta Facebook ngo. Ada na Facebook na ye ndeto zala na ba Facebook na biso. Nga na créer compte Facebook. Est-ce que na bando luka na bando cliquer na beta ezala na groupe e ba beta komba ba sapote bimi apo bandu ko cliquer o linga linga bango. Ah, non? Ezala raté. Tant to côté sera biloko na biso na YouTube. Bangonde babengaka biso bangonde bacontactaka biso bon yaya bosala nde soko boloba ba numéro bopesa numéro mo neti nde na osala émission boye so na bina pesa numéro nanga na opesa te na pi wana toyebi na pièce na pièce ndenge tozala wana so tosile biso ba making of ekota ou bien numéro ezalaka le msusu ya cameraman ya monteur be ya mukolo chaîne soki bango babengi mukolo chaîne po biso totiaka ba numéro na biso te to afficha yango te mais so contacter mukolo chaîne papa na sepela na ada et tout oye bango bayaka ndeni na sepela na ada na posa na zo contacter ada asala msane kitoko en tout cas to soutenir ye bayaka liboso na soutien au moins na vandi kaka boye ba numéro na biso pe ebunga na te et mona na nango ezala partout que ezala nango ba message ekotaka to bomba ka pe ba numéro na biso te le même ba numéro na biso e affichera wana ezala na ba WhatsApp na biso na ba réseaux sociaux na biso nyos ozomona si otango bino bo contactera biso to bandi pe ko solola ça va na soutenir yo ba yaka loka ba fan ba banana loko ba fan ndaye kamba mo boy na lingi o karate abandaka ni na sepela kana musala na yo on les a ndenge bobandi bandela donc déjà au moins déjà biso nde tozala so mta bengi yo déjà contacter abike no Christelle na sepela na musala na osala en tout cas la musala no kitoko et tout mais naza toucher place naza kana posta na edara aye bongo ndenge peka bayaka pa ba ada wana bayelo kwa ba fan to sepelaka na bino na simba ko sepela wana ekomi ba masolo encore bango bazala na bango na batana bango ba connexion za nango fele ba comment ko utiliser ba connexion na lokwa donc na ebité le passeport na bango ya kokota ko bayebike asolana o pe ma chère bazala na bino mon côté Ana comédienne Christelle, Azana comédienne Diana, Azana comédienne Darling, Azana comédienne Dobino tout. Tapé place au bon akaraké. Et puis pas tona bazana encore. Et puis que na rozana na moi. Bon, tout ça sans nanga. Sans nanga na ebi que na fin du mois on a moins sans wana na de la Christelle 20. Na de la 20. Oh azo ça dans le but que tango ya à profiter na bino nyonso neti ngande na vandi boto tozana sérieux mutu mobo na zana to solana e oyebi ce problème na tongo na pokwa asale na tongo na moya asale le transfert ta assurer biso que non Christian des abonga na ndimi na zora soin na yo et tout na musala ka ndongo sala wana mena contribuer musu na ba transport na yo ba crédit na yo ba mega na lo pa na bino kuneza la pasi ngana ndimi peut-être chaque fin de mois na tela ka quelque chose et servira na ba course na yo pe a respecter ngo apesa ka un jour akoya pona yo déjà mitie na mutu na oke nenga pesa ngo beseke nenga pesa ngo beseke o pena mutu bien et tout et comme il peut disolo comme chéri et longue fan et comme chéri un bébé nini on va chou bébé allô bébé na bando tourner te bébé moi bleu pour me flatter ngami kolelo rebo manga loka chou na love oye bien love chou yokate china chou na china love yango nde bokoti na monde tete siko po boliaka mibala poto mbongo donc bozomona ke bomoni bakomba bengi basala no bakombo na Kinshasa ba comédienne china ba comédienne china love mikolo yango nde kangi kini china chou na china love où est-ce que papa kuna balo pesa code koya yo moni non pour dire seulement que ba biso to lukaka bango lukaka biso ba yaka lokwa ba fan na musala na biso tango to bando solo la or que
ndenga yaka pa na yo place musu pa kendaka na même maloba place musu pa kenda adaza mutu soki mutu mo boye osepeli na ye soki asepeli na yo déjà tant bosalaka première signe yo moko na novandika nde namona na niveau ada boye so na pese son esopanga wana yo moko zana nous impressionniste on impressionner mutu abi pona bambe no na mona pa ke mona pa ke na kange no atikala yanga mona bande na 5000 Boss, à ta 5, c'était vraiment 5 000 et belé, 3 0. 500 à ça, 500 000. Ah! Maman, en fout de flat avant, sur les flat avant, sur une date avant la mais d'accord, avant l'homme sous une date qu'on a foutu en 500. T'es jamais. Ah, 500 t. 5 c'est belé. Ah? 5 c'est belé. Ya. Attends, bon, 250. Yo, t'as là. Vous avez sous-estimé ma comédienne à Bissau. Je ne sous-estime pas. Na Congo, bon, on a 500 $, belé, bon point. Pas raconte même il y a 500 plus. Même il y a 1000, il y a 1500 bazouara. Quand on mona bango bongo na musala basala ka. Kazui ndako yebsanga ke mutazu ile msusu ndako ezana yemoko na lupango mobimba. Imagine toi ko futa en combien? Lupango mobimba, ça dépend de la commune paix. Donc bango moko bayaka abeti non ke non zona moi 5000. Moni to bato. Na vandika be mutu mo batinde mo ya mo batinde nga 5000 na code. 5 000 francs. On a commis papouche. 5 000 francs, 5 000 $. On a commis cœur. Au moni. Tant que déjà tindi bongo boy. Avant de sous boy. Moi 2000 ça baxi dikolo. Moi 3000 baxi dikolo. Ezo kende. Mutuana a considéré yo. Tala. Mais il y a des babés commis trop. Premier mois si ba montant wana et puis marié. Deuxième mois si. De ce que bas secondaire a porté des bazo kosa ba comédien na biso. Ba opé ça ba vrai ba vie na bango te. Pour ça ba image. Na ebiso ka eloko moko. Yebango ke basi wana bandeko na bisa mibali mutu balukaka bango te. Voilà. Basi wana nde balukaka bandeko na bisa mibali. Et puis bandeko na bisa mibali ba comprendre que nenga yepa nanga ndenge pa okende pa o wana mususu. Bien que babeta na bon ce que c'est que babeta na ba masolo parce que arrivera ba mususu ba beta naka. Biso tozalaka soki mutu mo mikolo na opesa mo bambongo ata biso basi pe. So mutu wana mikolo ya j'aime moi que mikolo yo nakutani na noko moko relation mo réseau ça fulanga na ndenga niveau to beta na masolo lamsu na beti kombo te lamsu na robeta kombo nzoka yope kombo wana oyebiango yepe kuna tango beta kombo na pa yebiango to mona ba misupe ba sambwa basi musupe na ba poto na ba sambwa abimana oya yaka na oya lukaka oya salaka oyo ti bango yoso ba sangana ba sala buzoba to mona kango lelo koma ba publication pour ba relation o azaki na oya tiki oyo ale lokwa sala ki bolingo na wana bomba ba archive ay lelo ba koma bimisa ba koma luka ko sa ko misambisana donc c'est pas bien donc mutuloko ada balukaka bango te bango nde balukaka bango bayaka luka ba fan et tout ba sepelaka na bango ba sepelaka na biso et tout et après ekoma maramu susu nzambe kande mtaye ba mambasala mais ce qui est ça que comme que boye parce que yé pas comprendre ce que ça ce qui si il arrive que à ça la babilora bon c'est que yé pas comprendre que bazana bango peka batumo be asaka na na bango ata la femme yengi nga za bezoka lo chocho ngaza besoin na mbongo donc makamba vie privée no étal ngato la marié étal ngati une grande partie ya batuana ebele baloba vérité be pe baloba vérité te parce que ngana net ngai na bi ke bele ce qui est na moko be mimbale ba na vie na ngala mso baloba vérité bien moko na loba vérité mais pas ba mso baloba vérité te bazalem mso za marié ma oyebi soto gaza marié ou bien procédure à divorce bango comment ka procédure à divorce moi aussi la raté a bota mona kana procédure à divorce mona okola kana na procédure à divorce donc ozo mona siko ba biloko mabala appelle ke belé Christelle la loko to moni pe raïs pe wana Bali non ngai sala nge sengo to na mona bandeko na biso mibali o ba traiter ka bango na ba kombo moko boye o yo yebi ba PD oui ba traiter bango na ba kombo moko be ya mabe ya ba salité que non comme quoi ba teka ba vie na bango pona mso ba mona ka bandeko na biso mibali le mso azana mwa mutuka na ye mwa ndaku na ye tout bato bino bo traiter bango bon mais lelo résultat na bango bazo ko s'engager officiellement et ça te que ya robatama et puis l'homme sous na ba tongo bazo ko s'engager na bango ça beaucoup plus ba relation na bango l'homme sous ba relation mo l'homme ça souffre na ye des relations mo bazalaka na ye voilà c'est au bois que les Pierrot ndombas po Pierrot pa bali moi ça potete nda bonga fiancé moi ça na kin
basa poto baleli makambo oyo ba blessure intérieure ka bongo makambo ngai bandoke nango bongo ti jour ba comprendre que bazala ba fan ba otika baotika na bango te parce que nzambe pa sala biso ka pona bango omoni biso nde toza awa nzambe sala biso po tosalaka mosala na biso bino botalaka biso bosepelaka na biso bino botalaka biso bosungaka biso omoni donc baotika na bango te parce que yo soko sali mabe yeba ke mutu musu kuna aya osala ne malamu ko question da ke no baso bazoya bango ne baobala ba mibali ne baobala po abali o babali na rais wana yem tabali rais be rais mtabali wana nde na information pena na ebité soki na bali nani na ebité mais o nga na ebeza ka mobali mtabala mwasi no mobali ndabala mwasi parce que c'est comme que mwasi ya obala yo bon lelo pe mabala na biso lelo ko bande mabana bisa lelo koma mwasi na mobali boyokani bobongisa nga peut-être côté na nga na sala côté na po sala na ebike mariage na bisa ko coûter biso cérémonie nyonso peut-être $100 na $100 wana chérie na wala mwasi na lobike chérie nga côté na nga na mona peut-être na 40 mobali na mobali anga côté na za na 60 libali koma ko sangisa oui même ata na vie normale boye et comme boloba kaka ke obeta noni bakuna zelo okutana na mobali mobo azana nyonso déjà mbala moko omoni mais penza o ezake bo banda na ye vie boye bo mona ndenge bo kola bo sa ba projet d'avenir ensemble ezala bongo yango mona lelo ke différence c'est kota na ba papa na bisaka lezaki bango kande basala ba mama basala ate mais lelo koma ke tozo kutana déjà tozala déjà na ba vie o ya bima ko abima Christelle loko solo libale yo bala makasi eza vie nanga po Diane kamwanga te ba fille ebele na nga kondima ke Diane na succès na epe mobali pandima ya bali pa bali omoni via mutu ezala ka nzambe kanda yeba via mutu omoni mutu mo webino bo mona o penza ba osalelo te mtakata basindi mtakata rabe mtakata sexy mais yo wana mtabali yo votre tabiso ka pena sala mingi atekisa mingi akaba mingi pesa tellement trop comme cassé pena ko tu go produit fini ba benga biso mingi ba produit fini mais nzamba o confondre maloba ya bato ce qui veut dire que yozo kanisa ponanga ezate nzamba o kanisa ponanga donc yozo kanisa ponanga ngai eza ya yo mais yanga eza nzambe nde mutayebia mais bato musupe balobi kuna na Canada dido patiki mwasi tayo bala Diane bongo atiki mwasi sko basa poto ba saleli de Diane ba émission na monaki mama Fatou Fatou Kaembe tiliki makasabi mais pour na ni binoso bato ba balani après komi koloba basa poto neti nga bena ba bilora neti ba sija bongo benza na mona importance au lobela ngote mutu c'est déjà oui, Diane avant, bien baloba Diane lelo. Diane avant abala asala officialiser na dido. Parce que là déjà prédote avant. Prédote na bango wumela na TV vendre confirmer. 18 ans, s'il y avait à déclarer, s'il y avait à déclencher, il fallait que ça se déclenche dans temps wana et si que espace et si que car si ba confirmer si l'idée da outil pour toi hier na après confinement oyo telara na moment oyo mais muta bataya bimisi mbongo on n'est pas honoré mutu. Ya photo to zala quand même battre. Donc comme nous on dirait moi j'aime roboyer ceux qui mobala poto yeka poto ayeko bala moi singishasa il faut baso wana nyosa bimara na bango balingele bout ceux qui pe mobala moi sa poto uti azana poto ayeko bala mobala na kishasa il faut que mara mais finalement to ki na maramba on wapi donc biso tozana droit vite biso tozana droit ya rosale rete ou bien heureuse voilà non et ça bongo te ba mesana nango ka bongo parce que ya nièce nationale pe zala ka bongo ya rythme ça nièce nationale mais match sili na comportement te sili ngolo bani tala nièce nationale ba bimisa la ces 3 basina ba voile papa mobala za libre akoko bala et puis na moment o ndenge tozo lobela ngo na ndenge makambo ekendela donc na mona on dirait je bandobete ma penza ke esika ka ndeba autorisera na bango biso bango ke o bali mwasi mais ozana pe na droit ya ko bala ozomona nazaki nayo esimbite to kabwani nazana droit ya kozwa mususu na sangaje pe esimbite wana kabwana na yo na ko changer kaka eza mabasa batu te basa batu bana problème nini bali aza libre ko sala choix na eso amoni et puis so azana mwa mbongo na azana mwa mikele lo chocho
neta ta di donenga zana so lo binelo ke ngana Diane pena simba nango suite na boyi na ngai na kebala musa eza choix na ye mais oya biso nde etikala te oya biso ndenge kangami na se kangami likolo tande bozala oui etali biso tala ndenge bozala so bobali oh to balaka so boboto ni bala batu bana biso botola mibala comédienne ko botola mibala baninga ba champion biso to botola mibala batu te mobala batazala nani kasi dido ba mobala batu te dido mobala batu par rapport à ni to kutaki na alliance OK to kutaki na alliance to yebi ke papa dido ndasa mwana na ye tout mais ya ke zala ke azana alliance yongo na bi atako tu pe ba vantir en ndenge leka dido penatiki aye na alliance na ebonga ye pe pa Diane abike na olongo la alliance na misu na yo et après ngana kotisa ya yo lisusu to mona ki ngote. Voilà, merci beaucoup donc to soli belé makamuya mon abino donc pour te shooter ndeko na yo Charlie Prince azana parquet ya Gombe un mot par rapport à ça tozo batté jusque là est-ce que ils a des king mutakangisi ou bien c'était du fleuve parce que quelqu'un qui filmer dans c'était du fleuve pour dire que Fali Poupa donc pour dire que yebi de king terre et pas king terre non ba ne ba benga ba de king on ba za ebele te OK neta miracle ma pas de king donc ba king ba za ebele a filmer c'était du fleuve pour dire que non Fali atkala jamais koza na appartement na hôtel du fleuve ce que tozo batté est-ce que Fali mutakangisi parce que pour la diffamation ou alors ezali batu ya bakolo c'était du fleuve na moni que non o comme ça est détruit à ko filmer les biso établissement la biso bon. Mais ce que tu as dit que filmer, la caméra mona qui est n'enga filmer, tout ba enregistrer qui est vidéo ça la peine vidéo. Et puis j'ai même rambo n'enga kendela na mono ka compliqué. Oyebi maintenant bamboka loka ba États-Unis États-Unis ezana une grande partie à presse o ba benga ba paparazzi. Ba paparazzi wone zalaka bango bazalaka partout pendant biso na nukute komate biso lelo kaka nde moi tozoma valeur pour internet c'est côté moi que lelo biso tozoma valeur pour internet c'est côté internet c'est comme pa ko sala ke eloko mongele kasiko na seconde ba moto komi avant après sa télévision et ya biso déjà to komi sur place au monde ce qu'on a États-Unis na ba pays musu c'est ça que paparazzi azala wana alandela kana via mutu simple alandela vinete alandelaka via bastar omoni alandelaka via bastar place nyoso okende place mokutu yokoto o s'attendre te ke mutu ba omona nga me paparazzi azawana sope ba yeba ngondenge ni sope se communiquer ndenge ni sope bazala na ba satellite na ba téléphone na bango identifier ba tuto ebite c'est que ce marambone comme ana Kinshasa bondo kanga biso na tongo toke makala na 12h to bimi na 13h toke makala na 14h to bimi na journée moto ke makala ta 10 fois so il maramba ba paparazzi ko tina na RDC et bon oui parce que déjà na ba pays muso zala nango donc pour na yo ba ko lobela l'artiste bakosa les critiques bakosa babanda kunaye bakosa la la vie privée na yo d'abord star azala la vie privée te star a la vie privée te parce que tout ce que tu dis est comme contrôlé batu ba comme kolandela ba effet de gestes na yo au lieu qu'il lipa batu boye ba kolia qu'il lipa prévenez que président de la République bazo maquiller imagine comment il a net ndeni suka azo ebisa mutu ba ose ba maquiller maquilleuse azo maquiller président de la République mais imagine continent c'est côté ndeni c'est mutu moi filma qui papa maman nazo ebisa ngai d'abord na ina banda maramba TV ya micro na ndingana ya na système mobwe ya ba paparazzi par rapport à quoi so na lobi ke semaine wona mobimba na olandela peut-être JB Mpiana na kobunda mutu na beta mutu na luka JB pena lende sala ini JB mardi sala ini JB mercredi sala ini sikoyo faute à moyen ba moyen ko salela ba biloko ane suffire ngate na okokate omoni donc ezala vraiment posa na ngai ya kolandela ba star na biso donc na nyoso mais nazala na moyen wana te omona ke le mususu kutu matériel ngo luwaka ya yani wana ya yani yuwa
na loué na ngai Yannick Yura na loué Trésor Nzinga ya ko filmer ngai mona na loué Dieu merci ndombasi ya ko filmer ngai yebisanga na est-ce que noko ça maramba bongo mais ezalaka rêve na ngai na presse musala na nga penza nde o na lingana sala yangwana mais poto shooter na biso le temps déjà azar déjà qu'on a parqué même sous émission bakotala ezala côté artiste ezala côté songolo pakala orolobani parce qu'on a besoin de diffamation. Bastar na biso batika ko sala maram na biso. D'abord non ba confirmer biso te que ce que za star na biso mutasali marambo wana. Parce que jusque là non ba confirmer te que ce que za star ndem mutakangisi. Na minute ezo yeba na te parce que depuis fandi na parquet on a plaignant azo ya pété. Azo mona na pété ba kangiye kaka donc moi je pense que eza lora moi compte à rendre mon robot. Star na ministre moyen to lo baté que star mo ba mutakangisi ezate to yeba pété ba kangele par rapport ya nini voilà non nous tozu confirmation ya sûreté mais ce que ça na ngambo ya ba star na biso en tout cas ba star na biso basala rabiso bongote boza na bino mo boluka rabiso bozala wana bino mo bozala na posta na biso ke po musala na bino tambola peut-être bozala pe na posta batmo be balobela biso balobela bino balobela ba misala na bino toza wana Star atambolaka ye moko te sans journaliste. Voilà. Musala ya ki star etambolaka yango moko te sans journaliste. Il faut journaliste azala wana. Musala na biso pe to sala ngo bongo te sans que et surtout biso ba to sala chronique. Omoni, il faut c'est que faut bango bazala. Bango bazala na ba politicien ba o basala la politique ba yebi ke ba politicien so ba politicien bazate ba olobela bango te. Omoni, mais ce que loka biso to pona to lobela rabino, c'est ki boutique biso pe ki meto lobela to boité, to rofinga te to sala des autres te. Ata to fingi. Obodi. Ata to fingi. Koyeba ke ko finga na ba finga par rapport ya nini. Ko finga ne ba ya na bi ba Michael Jackson ba finga mabutu matin midi soir. Donc on me dit pourquoi. Et c'est le bango nini. Net mutu loka Michael Jackson rolanda mutu po muta finga ki. Ba mafinga kuti ya mabe ya so ne ba o pena ya mabe pena ba komata na ba mi. Est-ce que Michael Jackson ana temps alandela mutu ana? Voilà. Te bati comme ça to ça musala kibia to la de la rabina bido to lobela rabido na kibia ata to critiquer bido mais ele kalandenga bien so bo bando kanga biso to ça la bido musala de ko papa. Voilà donc baba star na biso. Voilà, merci beaucoup Christelle Aloko donc eyokani na sur soki batunae batalité mais bato ba comme c'est la ka ba artiste ba émission bon comme c'est la kaka baemba bateau ba comme c'est la ba nan la biso donc ba comme c'est la ba star na biso ba star na so ba émission chose crois que ba comme ça donc Congo qui c'était dans la bongo biso awa les odeurs c'est presque partout donc comme nous sommes vraiment dans souka un dernier mot par rapport à cette émission si tu as des dédicaces au sali et puis numéro parce que bato ba komaka ba komela yo moko pour que ça la vraiment place voilà merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à nos téléspectateurs nyonso au besoin qui sont Yolanda biso en tout cas ba internet nyonso na kata Congo Victoria Congo Victoria télévision donc merci beaucoup c'était la vôtre Christelle Aloko donc nazawana soki ezaki bambote nanga na kopesa bambote nanga na opesa bambote te me na obwaka tokutika okosa ke jemi mao na opesa bambote obwaka kande to koma loko ba musicien yango na lelo ba musicien ba koma omona ka de biso to koma tela ba mabaya po bango ba obwaka biso to obwaka Freddy mona na Bruxelles voilà na bwaki yo na bwaki makasi na bwaki mon frère chéri Cédric Aloko depuis Lyon. Cédric Aloko, le papa de Taïguen, mon neveu. Et puis ma belle-sœur Noëlla, na Lyon, on a pesi mino bambote belé, na posi couple boule depuis Paris, Jocelyne Olundu, il y a Pamphile boule la mokonza belle le service balobi mon couple donc place boza na pesi mino bambote belé balobi maman Charlène la plus posée. Motema ya kundi bilele. Na Londres on a pesi bino bambote belé tonton John de London parce que ça obai nanga on a boire na
nabwaki yo makasi donc bambote na oyo yango wana napesi bambote na ngai ebele na base na ngai mobimba nazomona mongita na ngai nazomona Safi Kampempe balobi agence triple M eza wana mpona badécoration boza na mposa badécorer anniversaire fête à mariage réception moko boye tout en tout cas banuméro na biso ekozala wana mpona kobenga biso place bozali tokozala déjà wana tokokoma wana namoni déjà plus mabidi qui numéro à contact Patrick Balox Patrick Balox, Patrick Balox, na pesi bambote belé déjà pour na robenga na agence obetika plus 243 89 40 26 343 donc ils appellent numéro na biso WhatsApp plus 243 89 40 26 343 donc on est là merci beaucoup et on se retrouve très prochainement. Voilà, merci. Là c'est avec Christelle Aloko, une comédienne en même temps une chroniqueuse boki nenga otukoloba par rapport à Bassi à Poto bilo mokone bolukaka ba comédien bozaka non pe ba fan makamba lobi eza ko engager kaka Christelle Aloko parce que koteli bande connaît pas monique trop c'est trop ko sali pe ba image comme moi trop. Alors je dis merci beaucoup à l'œil derrière la caméra du Soloy, merci l'assistance Yannick Youra, merci beaucoup encore une fois à Julien en montage lambelanga image peselanga ngo eleng le monteur professionnel quoi lambango ça absolument plaisir et aussi merci beaucoup à Paul Leventure et Mafula papa nous lui demandé fois pembe à 200 depuis la Suisse mobile à 1m95 balobi ya pembe lisusu ya mulai ya mbinga ko papa la recette de songomoka merci na blotu na ngablo mingi ce n'est fini pour aujourd'hui on se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Merci à mon boss JB Koumaluta, on se retrouve prochainement, au revoir et bye bye.